C'est bon, c'est bon. Ah. Voilà, dans la team déjà. Namoni. Merci beaucoup. Namoni. Partagez bien. Banda partagez déjà. Partagez. C'est que ça va. Bon, ça va vraiment. Oui, tu déjà. Tu déjà, vous partagez. Banda de repartager. Voilà, babi toujours. Bana kini, bana poto, dozana passer la bino, dozana devenaye. Au côté partagé, parce que monsieur G. Bandi, il y a adoration, nous, et pesa biso moi et longa. Il y toujours ce qui nous a mis nous sous. Voilà, merci les en direct directement à Kisasa. La carte plateau na bino NJ4 Kadon TV Bolinoza wapi émission na bino makasi au bolingaka ya politique sociale numéro zawana au Azana Congo au Bengaye pour na to progresser na bino ensemble. Merci beaucoup de ensemble wana. Bokota pour na to sur la moka na ba vrai pasteur ya solo. Merci. D'ici 2-3 minutes pour continuer l'émission, il y a bisoté mais émission donc compte na carte profond au photo partager. Merci. Mobilisation la bino, merci. Molongi c'est molongi, babi Jésus Christ est molongi, yona ni tiso wa nzambe nzambe. Bitumba na yo nzambe Christ. Quand tu as partagé, j'ai un émission de Bali. Merci beaucoup. NJ4 Canal TV né Makam. Merci. Quand tu as partagé, tu sur la Mboka, la pasteur la bino, vous découvrir, vous voyez, Azanani, il m'a représenté pourquoi et parce que souci ni Mboka, Babi to peut signer peu chance na carte chaîne la bino, NJ4 et Kadon TV avec partie libondansi, pour la tosse sur la benawi et Zanini vérité. Voilà. Ok. Yoka, Beta Mololo, parce que dans ma Mboka, la pasteur. Oh, il y a le chat qui est dans la délice. Mamutombo banani azabe pasteur tokoyoka lelo te bana aza na qualité nini ya mboka na ye tamonanga yele bana ntango nyonso babi oyo azaka bone na kati ya NJ4 akota partage ntango tosolola voilà. Babi makambo ezaka makambo esengaka po toujours NJ4. Merci beaucoup. Yemoko, mon fils Acha, Jésus bien. Merci. Avec notre besoin, on a déjà tout pensé ensemble.
kati ya émission na bino bolingo eza wapi. Songi. Voilà. Merci Nabatutu. De clôturer et musique et adoration. Et qui toujours. Merci Nayo Hacha mon pépé. Tant que babi wana. Papa Naye. Merci. Na voix normale. Bonjour, bonsoir, on a écouté la bino, wana mboka, wana mokino bimba. Voilà, tu as la chaîne la bino NJ4 et Canon TV. Tu as mis les bino Tom DJ, Azali jeune, puis Azali na prison, il y a Makamunaye. Tu peux se faire chance, il y a Koyambaye, on te le dit, tout au besoin na branche, na carte chaîne, Bolingana, peut Bolingozala, na carte ya vie. Et monsieur la bino Bolingoza, puis Eza ko présenté par la partie l'abondance, au bino Boyebi, Star Amboka. Take boss. En tout cas, pas Nasi au côté, quitte nos gaga, vous avez quitté nos parce que ni les autres calo, côté de mon habileté. Encore. Voilà. Vous voyez, très bien parce que moi, il y a par rapport. Et on te qui avant solo là, avant le bas, au présenter, Yomo Gozanani. Avant merci beaucoup. Parole à vous. Merci na bande konyo so bozolanda biso partout boza na monde na ba konyo so émission oyo kokozwa bino et kokozwa bino na héros ou bien après héros o eza ya bino molobeli ya mboka pasteur Jacques Mutete aza mwana ya Tchango aza des pères et des mères congolais. Vie ya ba réalité zo passé na kata mboka vie ya makambo tozomona nde to telemi poto loba poto dénoncer makambo zo passé na kata mboka na biso na chaîne oeza international to pesipe merci na grand frère na biso Pati Libondas ya ko ndima vraiment ya ko sacrifier temps yo ya ko sacrifier jour na yo ya ko sacrifier ba mbongo te donc c'est-à-dire ko pesa biso. Donc, on peut s'abisso munoko na kati ya chaîne oyo. En tout cas, to éviter ceux qui te ressalent l'oni. Donc, to lobara chaque fois, bino bato bozana ba différence ya ba pays ya poto, ba différence ya ba pays Afrique. Bobengami na komba ba diaspora. Kobundela mboka ezaka kolobate. Kobundela mboka ezaka ko beta ba musicien te. Kobundela mboka ezape ko contribuer pona mboka eko kwa kozwa délivrance ya makambo tozomona. Donc oyo eza ndeko na bino pasteur Jacques Mutete na minute tozo solo na bino na kati ya Tchango précisément na commune ya Gilles. Nde lelo toza liboso na bino, toza na bandaku na bino, toza na ba bureau na bino, toza na kati ya ba mituka na bino pona kolobela makambo etali mboka. Merci beaucoup. Merci Balamboka, Balamokil Mobimba, toi na NJ4 Cadence TV, babi abonnez-vous, partagez vidéo, toi quand nous pasteur Jacques Mutete a une émission nini, peut développer nini na katia Congo RDC. Yé azana Kisasa, ne bozo monewana na kati ya Kisasa. A sali moyen tout possible avant de se makamunaye, libéro ne zawana na si batune pe équipe baza kuna pe bakola la tête na ba commentaire na partager. Pour na bata poto bo comprendre eza nini oyo ezo le cas bo panza pana ba WhatsApp dans ma groupe tout pour émission ezala toujours efficace na ebi NJ4 ezala toujours mona bo batu bo kota na malembe ba souvent na ba après ko ta l'émission peut ko partager yango passer Jacques Mutete ça na kimia o le bela biso oyo ni biso na kata plateau na biso ya NJ4 Cadence TV na émission bolingo ça va pina c'est émission bolingo ça va peser émission oyo le bela politique et social tout. Yo zana biso wana to lobi bato baza pemena partager pour la to facile parce que chaque minute nazo on a toujours retour na yo ya caméra na bitenga mona bien parce que ko bouger caméra mais le moment il va coton ndura ne si ouais. Merci papa, merci. Voilà, merci. Moi ça va.
Nasi première question na biso to développer na yo na par rapport ya émission na biso nasi makamiso le kana boko na biso ba passer belé bazana bazomona kala boye ba kufula kama na bango makamiso le kana mboka na biso ya nzala ba passer toujours bo sangana te na makamo oyo yo za na Congo RDC hein oza na Congo RDC on to a besoin merci na batutu bozo kota na sepeli bon neza na toujours neza na kaka Mazanza na pesi mbote na pesi na Congo Mazanza partager vidéo yo toza na pasteur wana batutu obozo kota wana na si tokoyeba ndenge nini mosi kozi na pesi pe mbote kozi mbote tu peux plutôt partager na émission na biso bolingo eza wapi au côté au commenter au partager ça mama mboka na si bomoni titre oza na numéro ya robenga wana ya NJ4 to chete ya pasteur na azana Congo yo za na Congo za na Londres na poto bengaye na idée oya koluba pasteur to koti malamoko yo vision ni za na ngona kata Congo RDC par rapport ya ba question auto ni to kinome par rapport ya question liboso vision ni yo moni ya souffrance ya kata Congo parce que oza na kati ya Congo ozo mona so ozole so parole. Ouais. Merci beaucoup na bande konyo so bozolanda ngai na batu nyonso bozolanda nga partout boza na monde soki lelo na telemi pona koloba na chaîne na biso munene oyo pona koloba na ba différence ya ba chaîne eza pona ngai pasteur Jacques na moni ke bato baza ba responsable ya souffrance à Congo eza biso ba pasteur bato baza ba responsable ya souffrance ya Congo eza nanu ba politicien te eza ba musicien te mais pona nga na pesi na tie responsabilité wana et pas na biso ba pasteur. Pourquoi pas na biso ba pasteur? Tozo côté ya batu makambo yo eza ya lukuta pe makambo e kosala maté na bazi ya batu. J'espère que bato bazana ba différence ya ba pays bato bazolanda biso exemple na France, les États-Unis, na Angleterre, na tuni na bandaki kotuna mutuna nani oyo po azwa musala il faut kota retraite. Nani oyo po azwa musala il faut aseme mbongo. Nani oyo po azwa musala il faut amata mangengenge amata luzizila donc nazotanga balie de retraite po biso tokotaka. Donc c'est-à-dire que kozwa musala ezo dépendre na ba prière te. Ezo dépendre na kopesaka ba pasteur mbongo te mais ezo dépendre mboka donc soki mboka eza stable eza na bamateya mosusu ekokozwa place te na kati ya Congo. Soki mboka eza stable eza na bamateya mosusu tokozala incapable mpona koteya yango. Donc lelo mateya ebele oyo ezoteyama ezali lié na souffrance ya mboka yango lokola pasteur Jacques na telemi mpona kodénoncer ke biso tozali bacommerçant. Donc peuple bato yo zobenga bapai bato yo zobenga na bakombo nyonso tu na batitre honorifique na batitre nyonso ta lokumu zobenga wana bato wana bayete po bakotisa bokonza likolo bato wana bazate pona ko délivrer yo bato wana bazali pona ko exploiter yo. Donc ba pays ba pasteur baza pona ko exploiter nde bato bazoko souffrir. Donc mbongo oyo zozo ya matembele mbongo oyo zozo ya ndunda mbongo oyo zozwa ya Thomson c'est-à-dire les mêmes mbongo wana nde zosombela biso mutuka ya wana bi pasteur jona mama sima mama mukio lobi wana langage le très capitaine ezate pono so musala et ateka fo okende mangengengi osala boy parce que la mutuka na yo yango mama sani bala ba el nyoso ko croire na nzambe zaka te fo yo mo de chance masala grâce na place de nos bêtises yaya na nga pati oui yaya na nga pati yaya na nga grand frère na ngai nalinga kolobelo komoko eza na makambu oyo eza na responsabilité ya nzambe eza pe na makambu eza na responsabilité na biso bato bakretien balandanga très bien. Donc ndenge barebeli bazobundisa biso na este ata tobandi kosambela banda lelo ti lobi nzambe akoya te angelu mpe akokita te na baepe abundisa barebele na este c'est-à-dire nde barebele bazobundisa biso na este pona tolonga bitumba wana eza likambo mangengenge te eza likambo ya baretraite te eza likambo ya bapriere te eza nde biso totelema po tobundisa binemi
Donc, c'est-à-dire quoi? Et ça, dans makambo yo, biso il faut totika ngona responsabilité à peuple, tozu makambo wana to pesa ngona responsabilité à Nzambe. J'espère ndongo za bongo na poto pona omela secret ou bien J au sambela raté. Au sambela te Nzambe sunganga naza na besoin na mela secret oyebi ke ezali déjà. Donc pona ozwa musala na poto na ba différence ba pays. Eza déjà. Mais le problème na biso na Congo ezali lokola mboka eza na passe tozwi nyonso totiango na responsabilité ya Nzambe. Non, c'est-à-dire que biso batei biso bapaster toza na baresponsabilité ya koloba na peuple abima na balabala mpona peuple arevendiquer badroit na ye. Donc peuple arevendiquer badroit na ye na bato bazokamba biso na bato baza badirigant. Mais biso tozwi peuple wana tokofre bango lokwa na coffre fort, totie bango lokwa na coffre fort. Tuna bandeko baza na Kinshasa balalaki baveye le 31 décembre potokota année au 2022 tolobaki na bango baya na ba offrande parce que année 2022 eza ya bango. Parce que tuna batu wana année 2022 est-ce que bazui combien bazui na bango loko te bazui rien. Donc souffrance so bauti nango na année 2021 et multiplier kutu koleka na année 2022. Mais bapesaki biso bofrande pasteur Djendé, logiquement toke na malem des émissions hein. Je salue maman Micheline Ndjouzi toujours dans temps normal. Babito partager maman Micheline partager to benga numéro za wana bato bazo commenter to na besoin ba commenter na bino pasteur ikamolobi o bo senga ki ba mama ba mbongo ba chance ba tout ezo fonga maté c'est que ça ikamotanga mi ils ont 5 nini vérité wana oyo yo cliché wana pe ozo pas vérité hein ti le ba supété na 2020 ngo sikoyo 2020 ils ont style awa bon siko pourquoi ozo ko senga mbongo hein makamoko de côté hein pasteur ozo na ça peut na oui ça peut na bien ça tozo senga mbongo po raison oyo ba pasteur baza ba pasteur eza po na mbongo. Raison oyo batu baza ba pasteur na kata Congo raison eza po na mbongo parce que soki musala ya ki pasteur ezalaki na mbongo te mais ba pasteur balingaki baza lebele na Congo te. Soki musala ki pasteur ezalaki na mbongo te mais ba église zo kabwana te. Soki musala ya ki pasteur ezalaki na mbongo te mais ba pasteur balinga batambwa na ba jipi te. Ce qu'on a mis tout une question biso to salaka te to tekaka te to lukaka te toi na compte bancaire te mais tozana ba jipi koleka ya bato nyonso. Si réellement Nzambe nde penza muta pambolaka bato comment papa azala na mbongo koleka bandimi oyo azokamba te, c'est-à-dire que papa wana azoko exploiter nde bana oyo azokamba. Donc biso ba prédicateur to exploitaka nde bandimi. Donc bandimi baza ya Nzambe te, bandimi bazalaka ya Nzambe te. Donc, grand frère Nangaï Tchakouli Bondas, n'a pas ça exemple facile pour te côté na profondeur émission. Si réellement que bandini baza en Zambie, tout na bango, ba photo ya ba pasteur na ba kingo na bango et ya karosala ni. Parce que mutoyo a recevé vie na yo za pasteur te. Mutoyo a ko délivrer yo za pasteur te. Mais le kola bandini baza ya biso, baza ba fani ya ba pasteur, ata pasteur azolo balukuta. Ata pasteur a sali mabe, ata pasteur a violé, ata pasteur a yibi, baza incapable pour faire face contre ye parce que baza bandini na ye. Donc, autant ça un problème na RDC, komonga ya Congo, ezo dépendre na prière te. Donc, komonga ya Congo, ezo dépendre peuple azwa destin ya mboka ne na maboko. Donc, peuple a faire face contre Batumi Bale. Batali boso au peuple a faire face contre bango za ba politicien. Batali boso au peuple a faire face contre bango za ba politicien. Batu ya mibale au peuple a faire face contre bango za ba pasteur. Parce que ba pasteur baza na makoki ya koloba na bandimo tozo kamba to bima na balabala. Grand frère na nga yo za na poto. Kala niveau ya souffrance oyo souffraka. Na teka yo muto na plateau. Décembre yango yo décembre yango nakoki kotuna nayebi ke journaliste bapozaki question te natuni bato bazolanda biso nani oyo akenda poto petit frère na ye na Kinshasa
abengi atindeli mbongo. Donc les kilo pa na kina biso yaya to komi na décembre na mbongo te mais $20 soit 20 € au mela secret. Jamais. Parce que le kola nanu mboka oye bongi te bino batu boza na kati ya ba différence ba pays. Boye ba ki boza bana misala na biso bato toza na kata mboka. Donc na bandeli koloba le kola biso tozo passer via passe. Le kola biso toza stable te. Le kola biso tozo nyokwama bino bato boza libanda boza bana misala na biso bato toza na kati ya Congo. Grand frère na merci na kati na te pas so na si bato baza na ligne bazo na biso bazo yo kana tozo le baba mama poto ye mama Michel boza na tout boza na mama Sandrine je salue papa Juna na bave Juna je salue papa ya Gimis wana grand frère ba ba mango nyoso kalate toza na bino ensemble ko sangana pasteur Francis Dola leader pasteur adobeta banchwaka pasteur ozo solola to ebite oza na kanda. Oh, eza nini parce que neko to kendele na si o chuba ngai o to me mama ba angle ko na ba ko kendeme. Kana otiko o développer. Langage le bio est très capital na ndenge ya vie normale parce que ce to tali bien ba pasteur Jib, ba pasteur ba palais, ba pasteur ba zo bonga me bandimi ça fait 10 ans na église chaque dit chaque tout avance à rater. Ce que question de baki to préparer ma question mais la pression fongo là mon OK c'est que ça les missions mon côté photo de vraiment cambo et c'est une mission pour comprendre yo oui ou non ouais c'est qu'on comprendre ma plateau c'est belé c'est que pourquoi yo au développer coton na ba maman ba papa ba souffrir ba avancer vérité on pourquoi bimisi en comme il va donner les sujets sali ben na nzondo pasteur Petaji alors la vérité na Congo on a dit comment yo yepeka na même ba tempo ya de lesi o ba ta teti na nenga vie parce que ba va confirmer yo ba peso galère ba peso force on va comprendre ce que oui la vérité ni oyo ye nango et tout mani na Congo parce que aux na kata Congo o souffrir na kata Congo peso te ya on a besoin mboko na yo souffrance on oyo même biso na anglais wana pourquoi ce bandengo wana. Na merci grand frère nangai merci na bande konyo so bozolanda biso na ba différence ya ba pays pe bato bokolanda biso sima région sali kengana se révolter eza komona alir mbokezo kendele komona alir mbokezo kendele nazomo ya nazala victime ya ba pasteur ba kozala ba kobetama donc nazomo ya nazala victime ya ba pasteur oyo population ko beta bango ngana boyi nazala victime donc koyo pona za la victimité na misote premier ya kobima na kati ya ba prédicateur wana donc pona za la victimité ya ba pasteur ba population obeta biso lobi parce que fur et à mesure tozo loba fur et à mesure tozo kosa alors yo loba na yo ya plateau ça parce que oui fur et à mesure to kosa population zo résister ya makambo tozo loba nete yaya nanga patu oboza na plateau est-ce que penza nzambe asengaka bato mbongo ya fin de l'année donc nzambe penza au moins le cas passer la carte au moins préparation émission na biso eza o nzambe abemi biso c'est na bata yo na pesio ka bango fongola na pesio bango ko GDG au moins au comment ma biso so question na fongola kiyo c'est que donc ne pas yo kayo on va voilà, bato baza na kata bato ba na kata capital ba Holandanga na minute to sola na yo ba miri nyonso ya mapango ya bato eza na ba fiche ya ba prédicateur na fiche ya ba fiche ya ba pasteur ba miri ndo soko tali be mission ba campagne évangélisation na décembre donc réseau eza makamba nzambe te réseau eza basala to sala ka ba séminaire na ba campagne na ba décembre pona bana na biso ba fêter malamu parce que po ndoki alia mutu calendrier etalaka ndoki te po mutu akufa calendrier etalaka makambo wana te donc c'est-à-dire que nzambe azalaka na rapport na calendrier oyo te donc nzambe ayebi bonane te ayebi ne noel te mais lelo na baeglise na biso na Kinshasa na poto mpe ezali bongo ke omona pasteur alobi boya na bofwani ya fin de l'année boya na bofwani ya fin de l'année tuna pasteur wana
makambo wana ya kosenga bato mbongo na fin de l'année azwi yango wapi? Est-ce que nzambe penza aza facture ya réside zona sinel oyo akoko futisa bato mbongo na fin de l'année? Jamais. Est-ce que nzambe soki abateli yo année mobimba alobi asenga yo mbongo ya année? Est-ce que moto aza na mbongo oyo akopesa nzambe? Jamais. Mais parce na kati yo te namoni awa commentaire zo mais ngalinga tata tanga commentaire namoni pasteur moko akomi awa je crois ça pasteur pasteur de primo soki mokin tata la je sais pas quoi là bon na kokora utanga minute parce que na projecteur ceux qui ozali na deux portables batno bazana ba kotanga ba message wana pour na répondre à ba bisusu na façon nasir akomi na kotanga ngonyo sote tanga ta muke pardon. C'est vrai, Dieu comment moi belé et go bon émission parce que na ko constater ba message bon numéro na ngeza C numéro za na C numéro za na go benga pasteur numéro za na C. Voilà, merci. Nezana, je salue Esther Rodriguez, Boulantulu, Babi toujours, je te demande deux années, on a ce que Rodriguez n'a mais tu m'as pas quand tu qui était Esther au commencer l'émission au commenter au bien après passer comme ça parce que façon aux loba on appelle aux direct na kisasa oui makamozo loba aux sil pena aux loba on appelle aux bangaté aux loba makamana ba pasteur na mama on akini na ba tous les ba dupa on ba ba fiche wana pour ba mama na ba senga ba mbongo ba ndeko wana mais ba ba souffrir pourquoi on a révélation wana l'air de ça va vérité va la donner c'est liboma yo po yina ba vérité dans quel sens to la ndao. Merci grand frère nanga Pati basangisa ki tangu Félix Tshisekedi azwa kimboka nga nazalaki parmi ba pasteur o ba participa ki na kata stade nga nazalaki invité tangu ba bengi biso na stade tozwa kimboka totiki yango na maboko ya Nzambe parce que tangu déjà bozwi mboka botiki na maboko ya Nzambe c'est que mboka ezalaki na maboko ya Nzambe te parce que bazwaka eloko tozwi mboka totiki na maboko nzambe na discours ya Félix Tshisekedi alobi alongoli maloba nyonso tu oyo bato bayaki avant ye balobaki parce que tosolola vérité oyo eza émission basololaka vérité parce que mboka oyo tolongolaki na maboko ya Satan totiki na maboko ya Nzambe parce que résultat nango eza nini résultat eza nini tosanganaki na stade Nzambe ayokaki biso ou bien ayokaki biso te parce que soki Nzambe ayokaki biso après sima ya kosangana na stade il faut tomona résultat nango mboka oyo totiki na maboko ya Nzambe liki ya soso mboka oyo totiki na maboko ya Nzambe na ntango ezalaki ya Kabila liki ya soso ezalaki mibale 500 mais lelo liki ya soso moko ekoma 800 na ntango mboka totika ezalaki na maboko ya Kabila ça va l'époque ezalaki mibale 500 lelo ça va l'époque ekoma moko 1000 francs mboka oyo totiki na maboko ya Nzambe bandeko na biso na este bazobanda bambangu bandeko na biso na este bazokufa mboka totiki na maboko ya Nzambe ozomona teke eza lukuta na longwe wana nze na nga Joël Francis na pesi yo mbote na musika peut-être kokolanda émission oyo Joël Francis tatu na pesi yo mbote na musika oyebi mutobia na longwe wana Kabila bengaki biso na Béatrice na Gombe awa na Béatrice eza précisément na Gombe avant basala compensation ya pouvoir entre ye na Félix Tshisekedi parce que Kabila tunaki biso na Béatrice ba pasteur boyebi makambo na oloba atunaki biso na continuer pouvoir ou bien na tika pouvoir boyebisanga pasteur nini o alobaki ne ketika pouvoir pasteur nini o alobaki na ye donc biso nyonso tolobaki na Kabila continuer pouvoir tolongwe wana peuple congolais apesi biso tant topona président ya CENI ba pasteur peuple congolais olobi boponela biso président ya CENI botuna siko peuple président oyo ya CENI oyo batia wana eza oyo peuple aponaki ou bien eza oyo biso ba pasteur to imposer peuple lelo batei kutu tozoyokana te kaka mpona président ya CENI wana donc seke toza yango te ndeko papa na nga bandeko bozolanda ngai mukolo peuple congolais akozwa conscience
eza mukolo au peuple congolais encore ma liberté, encore ma libre. Peuple congolais va donner belé ko changer na kata Congo. Problème eza que bitumba ya liboso oyo biso il faut tokundisa eza bitumba ya guerre ya M23 te. Eza bitumba ya Rwandais te. Bitumba ya liboso oyo bis congolais il faut bundisa makasi eza bitumba ya conscience. Peuple congolais conscience na eza lokola balongola bongo batanie bandeko bozolanda nga bolimbi et tozo wana parce que palate portugaise azokota en tout cas mambo que namoni na pesa ki yo plateau pas pour rien ça qui est pas pour rien na si maramnayo et c'est ngafo toke non pena molo na 1 2 3 4 j'ai dit devant tout le monde na repese chance aux apena impact internet merci on peut chance aux apena maté na yo zo ma place ba yo mais ça là na makasi na internet kuna pona hein merci Amazolo ba on to luka na Congo to luka mbongo te to luka na no ba réalité parce que yo lelo za boye oliaka na yo parce que crédit che kuna posa l'émission na Congo o che crédit na yo moko voilà on lo ba makambo yo che crédit na yo moko bien si na pesi yo plateau émission mais pas na yo na sir ba ko découvrir yo malembe nde ba ko parce que message na yo ça nini pourquoi na bibine mwana bande gonyoso o bolanda biso tika ba aventure ya ba TikTok tika ba aventure ya nini manto so la vie to posséder na kata moko na biso moko nzamba leki biso me biso moto milingi te yango na parce que lité ya pete a fongola ba tu ba vérité moko ya analyse o to ka aventure comment le bi ya Fati Beton ye wana poser na biso to zemu na ba thème na émission na biso ya o fongoli wana il y a des carrés mais to ke malé mais là Esther azokota sikoyo to partager na Jesus na yo parce que na analyse o ese na photo fongola la capacité il y a raisonnement mututo ayebi politique ayebi tamara kiss mais tout le monde poser na biso aye ya nzambe so yo zala ki wana tisikoyo M23 et ça m'a tout le banzam d'ata le boko ils ont politique oui ils ont politique siko banzambe na kati wana tisiko bo sangana te pona bo prière pona M23 ngo batika prière mais bo zala ko senga ba mbongo bo senga ba belé siko souci ngo yuza nango ya omoni bat na poto ya na ko peto bena gadi ba capter au bien lettre chama ke na yo na émission ba Holanda yo mais ça ba préparation et ba question puis ba réponse et aussi ba prière et ya ko fongola ba vérité et ça ngo na Congo eza ko vivre mais bandini ba zo vancete sikoyo pasteur bango mutu pasa na besoin il y a conscience il y a qualité au bango baza na besoin il y a conscience, il y a événement, et ça a toujours carré. Parce que moi, il y a conscience, il y a un psycho na Congo, on a besoin de bino, pasteur, oyo, on a besoin, peuple peut pas fondre. Parce que comment vous avez ensemble la air nyoso, vous avez ensemble la air nyoso, vous avez ensemble la air nyoso, on a dit, konikezi. Yangai oyo Esther Rotigezi bana baze belé na bagno yene do so la bui azana Hollande mona to be kelo to so kiete donc on a aussi musala aye malamoko directement atape mutu ya papa maté alali assistance sociale moto akabarabna social quoi na poto no moni wana moi si voilà mais c'est une travailleur to travakanaye une branche au moins na ngai na bimisi basé belé na nabsakio parmi abana Yepé Soda, Nassi Ramoni, Azoki Bisote, mais maman quoi hier. J'espère que tu peux faire merci Bélé. Tu peux faire vraiment merci. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir. Pati les bons temps. Bonsoir à Maman Esther, tout ce qui est fait, Mouké, Gato, son maman Mouké, Azali, émission politique, il y a social, il y a pasteur. Parce qu'il dit les choses de vérité quand il y a pour l'ignorité. Batbazo Sambe na Congo, ce qu'il y a ça na kati ya Congo, na minute yo.
ezali kamote tozali montage te ezali kamote osala live direct na kati ya plateau topesa ye chance po toyeba delele ezalaka mpe ye moko te baza ebele napesi na parole mpona ocapte makambo ya lobi pasteur ozonga mwa moke kaka orevesite mwa moke 2 minutes bacapte mwa moke ya makambo ya bamama nde baosufri mama ndenge na kolo bandako bapase na bajipi mais bandimi batiaka 10 minutes ti lelo baola te eloko moko te baosufrir pourquoi olobi nango parce que oza sur terrain ozomona yango tosala émission na yo napesi yo plateau napesi yo temps tokosala sur réunion na ye moko bamester na masandi bato ebele mpona toyeba ndenge nini tokosala sikoyo mpona topesi yo mpe makambo na kini wana ok na vitesse il faut na bacomprendre na poto oza yo moko te parole napesi na parole apana mama ester bato bozolanda ngai merci beaucoup mpona bino boyebaki nde mpe navandi na kati ya plateau nazanga moko te naza na bana oyo bazolanda ngai boleka na nsima mpo bato bamona bino naza na bana oyo bazolanda ngai navandi nga moko te baza liboso vraiment batie tablette bazolanda biso bazolanda ndenge émission ezokotambola merci beaucoup bozongi merci yaya donc naza na bato bazolanda nga nalobi boye bacongolais na bacongolaise boyebake bato baza baresponsable ya malheur na bino eza biso baprédicateur biso bato tozobengama bapaster raison oyo toza baresponsable ya malheur na bino biso nde il faut toactive bino biso nde il faut tofongola bino biso nde faut totinda bino pourquoi makambo ebele oyo biso tozoloba na bino ke nzambe akopesa bino boyebake nzambe akopesa bino te pourquoi bato soki oke na minitio na mangengenge na bibwa okomona bato bazomata ebele oke na tendance oke na badara oke na baluzizila wana nazotanga balie de retraite okoya komona le meme bato basambelaki année 2021 le meme bato bazomata na année 2022 oyo le meme bato baomata na année 2023 pourquoi eza makambo nanu nzambe te mais ezaki makambo mboka eza malamu te parce que soki mboka eza malamu mpona moto abala okota retraite te nakozwa mosala baofutanga très bien na bali soki mboka eza malamu mpona moto alia akosambela te soki mboka eza malamu mpona moto avoyage eza likambo ya priere te soki mboka eza malamu so mpona motu lokwa nde toswa na bino boye eza na mwana oyo aza pembeni awa aza sérieusement malade mais bake na ye église l'église asali 5 jours paster azosenga bapesa lisusu offrande ya motu azobela mais entre temps maladi ya mwana eza makambo ya priere te eza makambo bakende hôpital a intervenir nakomona nyonso wana nde esali ke biso baoyo tose révolté biso d'accord merci beaucoup na kati de pasteur je salue Jimbo Fossa ye wana azolanda yo alingaka maboye me tokokotisa ye lelo te me tokokotisa ye na ndenge tosala réunion na biso ya bureau mpona nayeba ndenge na orange baémission todémarre yango ni je salue Jimbo Fossa Esther Gesi okotanga na bamessage ya Jimbo Fossa moke bongo avant orépondre makambo ya lobi merci. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, boss Jimmy Bofosa a commis Bofandaki na Kabila 18 ans, Bosalaki Elorote. Mais avec Fati, tout le monde a commis pressé. Pasteur, il faut aider le peuple. Après, a commis des sous-sous. Ce qui botika ki mboka na maboko ya Nzambe, nini bokoki ko pressé. Ndenge nini bokoki ko pressé Nzambe asalaka selon sa volonté. Donc voilà. Troisième position commis. Bon, c'est la même chose. Ouais, voilà. Yangwana. Bino ba leader, il faut aider. Bino ba leader, il faut aider peuple. Discours Nzambe à cause raté. Il faut elongwa na RDC. Peuple, il faut alanda nzela ya musala. Voilà. C'est ça. Merci. Bon, en tout cas, Pasta, wana sali patron, la patron, comment on a voté, d'abord tu kini sikoyo, malé mitoko branchona bato oyo balinga la vérité parce que oye na plateau peut tozanaye parce que y passe la politique. Moni répondre makambo yo lobi.
ezaka te foka nzambe mama Esther ezaka te foka ka toko c'est la nzambe o fati asala nini azaka ka mutu fati asala nini fona kutali fati nzambe mais nzambe pema après tout courage ezaka comme il y a stratégique depuis sur la mboko Paris Esther azana Hollande Aminito ati boulot mais tel respect ya musala ana double musala alunga nini après ça respect boss n'est pas quoi si comment tu mon poste mais quand on sur la sans voix parce que technique mais boss d'accord lien malamoko parce que respect wana ne entre le bani na Congo exact mais c'est ça peu so parole na o dima le bina o passer le bio mon na analyse na yo réponse non peut pas comprendre pas trop avancer na émission na biso na c'est pas mingi parce que ton a besoin de pasteur ou bino to fou la bino bo vérité voilà to fou la so yo au bureau voilà là tu vendre le bien to bimiso o NG4 asom do yo merci bima o bima ba ko ta yo male ba capter na wi ate bona au moins ce que comment tu vas remis plein na émission pani autre chose quoi qui lelo qui pembe c'est la personne parole. Ok, merci beaucoup pour excuser parce que la outil musala dans un peu de colo mais quand même il a capté message à pasteur et puis il a vraiment content il y a comme mon musali nanzambe o yaza réaliste parce que ba pasteur na biso lelo ba pesa biso espoir mo na makambo tozo mona te tokotikala pe ko mona te so to sala effort personnel te nzambe azawana a changé te nzambe asala rapport na bato nyonso la même manière o asala kala yango asala rati lelo mais ba pasteur ebele ba yela rabiso ba mensonge ba la rabiso ke mokili eza facile eza or mais or que biso pe bato il faut to sala ba effort ya ko luka volonté en nzambe et nano eloko mo na temo vraiment merci eza pasteur aza lokola éducateur aza lokola papa ya mibale aza lokola chef de famille moko donc éducation oyo biso tozwi na bandako te tanso tokokozwa yango na église mais bapasteur alelo bakoma kosaute baétape ya bible bakoma kosaute bachapitre mosusu na baéglise mosusu bateyaka yango lisusu te parce que nini ye azotala ne kaka oyo ya korecevoir alors ngai normalement nakoloba ke pasteur tâche ya pasteur il faut que nzela moko na oya gouvernement parce que boza pe ba leader d'opinion bozaka na bato ebele bokambaka na ba mama te na bino makambo ebele bato bakoko otika ya mabe bakoko yekola pe ya malamu donc moi je crois que gouvernement na ba église normalement il faut pas investir na population surtout population jeune oyo toza innocent toyebi makambo ebele te. Donc, je crois que ma tâche est à partager. Donc, ma pasteur boté biso lilo banazambe oui, mais société paix. Comment qu'on la bien na voisin na yo parce que moi le na koza la na nyonsa mokili. Mais ceux qui moninga na nga waza pembe na za na eloko ko liate, ça va me toucher, ça va me faire mal. Et puis eza pe dinete na maboko nzambe. Donc, il faut tout ça la de sorte que biso nyonsa to bénéficier na oyo nzamba pesi biso parce que pesi biso ngo pambate. Mais ceux qui biso ba pasteur, ba politicien, ba to ba pesi bango ba pouvoir moko boye pas peuple. Tozo koka ko bongi sa population te donc to bana ko zala kaka bongo nzamba salaka te nzamba salaka mais eloko ezali na biso batu nyonso tout pasteur politicien na biso moko ba société bolingo ezali biso ya komona liboso ke mboka na biso ezali naloba ezali réserve ya mokili oyo po ba richesse eza na Congo yango ekosunga mokili oyo na futur mais soki toza na conscience nango te tobana kozala toujours bafoué na bafaux pasteur na bafaux politicien na bafaux promesse po biso pe peuple tolingi kosinvestir te toyekola makambo nini oyo eza important na minute oyo mpo na mboka na biso donc voilà nasengi vraiment merci pasteur nalandi yo na lombangu mais na comprendre vraiment message na yo et je suis sûr que oza ya bato oyo ya malamu oyo tozozanga voilà merci vraiment merci maman tika na répondre eloko bo olobi ntango oloba
na biso vérité pour na plateau te na ki ntoto malili bino batapoto bobenga ngo ba chair de poule na yoki vraiment ntoto malili eza na eloko moko na pengle wana na ngina biso boye bandeko bozolanda nga libanda ya mboka na lingina loba eloko moko tellement important. Apôtre Paul bible oyo totangaka biso bapaster elobi tolongola te tobakisa pe te, mais okoya komona ke makambo toteya na bible eza memi oyo batoma wana bapotre wana bateyaka te. Napeso exemple biso bato toteyaka bato mpona okabela napeso exemple moko facile biso bato toteyaka bato mpona okabela mutu ifo tala état d'âme ya mutu. Est-ce que ezali kosepare bato te? Eza kosepare bato parce que peuple oyo azokabela ngai azotala état d'âme na nga te pasteur parce que nakoza pe pasteur mais état d'âme na nga te eza mabe. Peuple oyo azokabela nga otala état d'âme na nga te, mais ngai soki ekomi peuple wana kabela bato mosusu nga nalobi na peuple wana ifo tala état d'âme ya mutu ozokabela. Nalobi boye omoni bino bato boza na différence ya bapays, bino bato boza na différence ya bapays, biso bato toza na kati ya capitale ya Congo tokotikala koleka bino na mbongo te. Mpona nini? naye kokomprendre na réalité moko bino bato boza libanda boza na bolingo koleka biso bato toza na kati ya Congo. Ndenge ovandi bongo na plateau mama okosala remarque sur 100% ya bato oyo kabela 80% oyebi bango te. Oyebi bango te. Ngai na otozala na opération bolimbisa mwana tombolela mbeza te na otopase moment moko sérieux muta kabeli nga mbongo po bakende yango hôpital nayebi ete kaka na poto boye muta benga kabeli nga mbongo telefone oyo tozosala émission oyo telefone oyo tozosala émission na biki naza na posa na bando sala émission moko internet bolukelanga te telefone moko akizaka muta kabeli nga mbongo po nasala telefone nasomba telefone nayebi ete sikoyo na biso na bino banani bakokozala na bolingo banani bakoki koprésente bato bolingo eza biso. Deuxième eloko nalingi naloba merci na papa nalandaki message ya papa alobi to aider président to aider parti, mais nalingi na biso papa oyebaki biso bapaster tozo aider parti na eloko te parce que toza mpona baintérêt na biso tozolukaka baintérêt na biso. Mpona nini nalobi ke toluka baintérêt na biso bitumba oyo eza awa parce que nga naza na Tchangwa donc Tchango na plata bateke toza mosika te. Bitumba oyo ezobundama na plata bateke na faci na gouvernement na bapaster banani ifo bakoma bata liboso bato oyo ifo bakoma bata liboso na lia bitumba wana eza biso bapaster nde fo tokoma liboso parce que bitumba ezaka awa na plata bateke donc plata bateke na Kinshasa eza mosika te, mais bata liboso ifo bakoma na bitumba wana eza biso bapaster. Tozowelela kosala bakampagne awa ya décembre tozowelela kosala baséminaire il faut tokesa bakampagne kuna na plata bateke place ya malamu ya kosala bakampagne eza kuna parce que bato bazobomana bato bazosouffrir donc famille na famille bazobomana biso il faut tokende kosala bakampagne kuna po toloba na bango ke makambo bozosala eza yango te siko mpo ani toyoke kuna te po tobanga liwa siko natuni bapaster na bokoko oyo bazokoutilize kuna na nzambe oyo biso tolobaka Jésus nani oyo aza puissant. Jésus nde aza puissant. Si réellement que Jésus aza puissant il faut tokende kuna, il faut tokende na plata bateke awa babikolo ezokufa toke togangi au nom de Jésus mfumu abongoli motema. Donc c'est-à-dire que bato bazoboma baninga batika mais oyo omonaki aucun pasteur atika oke kuna aucun pasteur mpona nini toza mpona baintérêt na biso. Nalobi susu boye kende na baeglise loba nzambe alobi na nga nasambela 5 personnes oyo akopesa nga $100 akende poto mama okozwa ata $10,000 siko kenda na baeglise loba na na posa nasambela 5 personnes oyo akondima abando sala bilanga na mboka na bango. Merci pasteur nakati yote to vansaka mama Esther otana suma de commentaire mo wana support na ma question wana et ça moi bien
parce que bah molobi ça très toujours sur la sous-question on est développer sous toujours français malembe bah mozo besoin de capter merci. Toujours côté Maman Esther, toujours au côté. Ah, ok, bon, excusez-moi, na kata qui sont pour na makele nanda. Donc, Oui. frère Nabiso Timbro Mukendi a commis comment vous pouvez découvrir les faux dollars. Après, a commis des choses pour vous dire que là où il y a des vrais, il y a aussi des faux. Oui, nous sommes d'accord, Naï. Voilà. Donc, on voit déjà. Mais nga na lobby te ki nga na vrai. Parce que, na principe, il y a loi ya nature, mutoyo a se présenter kaza vrai, yenda za faux. Donc, mutoyo alobaka ke nga na vrai, yenda za faux. Donc, ngai, le problème na ngezaka ke Congolais azwa conscience. Bitumba otoza na ngona ngai na bino, eza bitumba ya ko fongola conscience ya peuple congolais. Mama utolo beloko moko ya ko expliquer congolais ke makambo ya zo responsabiliser nzambe eza na makambo mususu nzambe mutako répondre biso te. Donc pour mama akende poto akendaki na kosalisa visa na lola te visa utaka lola te azwaki makolo ake na ambassade asali ba démarche ndake poto. Donc ça dit voilà parce qu'on a ce côté on est de côté parce qu'on est stéréa to que na ce côté wana na wana buke to de côté bien parce que ngani na émission na que suko na comme kota suko na ba parce que ba angle minga to tira on a no au développer ko na jusqu'au ba sous question ngani na ki na on a no mabuki Esther to que na analyse moro eza trop likolo élevé par rapport à logique il y a ça na kata Congo biso na kata poto. Ouais. Mbongo te asala émission. Après si kapé mbongo émission te. Mais asa invité oyo nzamba asali grâce to PCP chance à développer parce que eza ya solo parce que naza congolais to ba vérité. Na poto awa to sambela rappel nzamba pesa mosala. Nzamba pesa nzamba boy à part ça eza déjà na ba obligation na ba déjà ba sala misala ezali na ba façon nyonso. Et ça dépend, il y a étude, ça dépend, il y a CV, il faut présenter. C'est ça. Mais il y a biso CV, et ça n'a rien à noter, que ça me plaît, mais aussi dans le côté. Ok, quand ça CV, il faut avoir bimalayo, il faut aussi marquer ici, voilà, il y a solo. Après ça, ministre, pour côté de mon secret, mon repos, voilà, on a payé au royaume. So ba bina yo ko sala bote ko sala te mais awa ba rezoyo o so pe 1400 1500 1200 3000 4000 ça dépend ya capacité à mosani au sala maman Esther na place on a yo ko bandé analyse merci bon et le moment on a roloba piso ba Afrique maman Esther oui OK. Donc tobosanaka ke même esika oyo tozali bato oyo bakufaki mpona babongisa bamboka na bango ezala na consistoire oyo ezala na société oyo ezali lelo basouffra ntango mosusu koleka biso parce que biso toza quand même na climat moko tropical awa hiver esalaka eza plus de temps ke batanta mosusu ya moi molunge ezalaka vraiment te donc eza era mosala donc bata mosala bazobe excusez vous aurez bien oui toyo kota bien OK donc pour dire que biso pe na bamboka na biso Afrique toyeba ke eza makambo nyonso te tokozwa yango kaka des jours à lendemain eza na baprocessus oyo il faut tolanda oyo il faut tosala mpona todévelopper et tokóma na niveau quand même ya Europe ou bien ya Amérique ou bien ya Océanie. Mais biso totia na mutu ke nyonso il faut tozwa yango kaka lelo nyonso il faut bonga kaka lelo ça pour autant koluka moyen nini tosorganiser surtout mpona mosala mpona social
papa pasteur olobaki likambo moko bien biso na poto tozala mitema malamu tozala mitema monene ya kosunga eza parce que eza déjà mentalité moko oyo tokuti yango awa c'est ça mundele azalaka na facilité ya koyede moto aza na problème surtout soki okoti ye liese moko ya bien tokoma na mitema moko boye ya mawa donc ngai nazolia bien nakomona te ke moto aza pembeni na ngai aza na eloko ya kolia te eza mentalité moko oyo tokuti yango déjà awa e bato baza bien civilisé bien éduqué bakotisi yango na manière na bango ya vie orke na baafricain mingi kuna na afrique ezalaka ngai nazolia bien mpona niokola voisin na ngai aza pembeni prêtre nga danger ngai naza président famille na ngai mobimba fo ebonga po tolakisa président oyo asalaki te kala ke biso siko tosi pouvoir tokoyiba koleka mobutu mpona nini biso mpe nkombo na biso etikala or nkombo ezali nango kaka eloko moko yo moko okoyeba ndenge komemela yango mpona otikala na histoire po biti na biso bato ya mokili ezalaka nini ntango ngai nakokufa nakokende baevre nini na malamu ngai natikaki na mokili oyo bakolobela ngai ndenge malamu obie na ndenge mabe donc eza yango nazoloba toujours nazo-insiste normalement gouvernement bapaster baécole il faut koinvestir na population il faut koinvestir na kochanger mentalité ya population lelo oyo na Congo bato bazovoyage bazokende partout pourquoi pas koyekola makambo malamu toya nango na mboka mpona biso nyonso tokoka kodévelopper ensemble donc voilà moi moto oyo nakoki kosala na maloba mama nanga Esther mama bolimbisa donc c'est-à-dire quoi ngai penza nazondima ke nzambe azali nazondima ke nzambe aexistaka nazondima ke nzambe achanzaka mpe vi ya bato mais nazondima ke eza na makambo eza na responsabilité ya bato parce que David na Goliath babundaka na molimo te babunda na molimo te babunda na nzoto merci mama Israeli wana toyokaka wana bato batangaka Bible sur 100% ya bato bakoma bango na Bible 90% bakufa ba victime ya bamboka na bango donc oyo David abunda na Goliath ezalaka parce que Goliath abandaki kofinga nzambe na bango c'est-à-dire quoi prophète passé na kati yote tozo na le prophète il a pris ça la poto awa prophète Mola ana biso na kala ligne yo abengi prophète Mola ça a des questions oyo telingo limbola parce que passer dans la ligne na biso na Congo mais c'est un boté bongo question na ndenge to poser bongo limbola par rapport ya makambo yo zote ya oyo pe to bana ko sala ba film na ye parce que na si yo pe to ko tsa so que dans mon ça c'est en second kanaté ba film e banda ndenge on a ba film ya Nigeria pour na idéologie de belé que un chic catégorie produit en merci. Bonsoir, prophète Imola. Bonsoir, mon frère Pati. Nasepeli Maïgo Zinga PLV. Merci beaucoup. Bonjour, Balandinioso. Il y a télévision NC4. Merci, papa. Merci, na pasteur. Bonjour, na pasteur. Merci. Merci, papa. Merci beaucoup. En fait, nazio PLV parce que na lingarité tout ça là ba programme belé na émission parce que atumsa nga pe trop pasteur adole la na kini neza pe pas parti nga pe boye mais na tala ki façon na bagité et on a bagi non to pe c'est chance à okuta la bino après to ça plateau venir bien pour na vérité na qualité mo na bengeli yo PLV pour na bio za musala nzambe ya solo banga nzambe nakata poto ozote ya makambo yo ya zoloba na comprendre te pourquoi moni metini ngana benga yo ezanga Saint Esprit yango tozana master wana moni ba vérité oyo lobaki na TikTok na ndaki yango fona zoma pe na partager ngo voilà ya popo nenge batu bato comprendre te nzambe asala kana biso ba pasteur to fongola batu te mais tenga toujours tout fait batu na comprendre te yeba ye na ngo pe sur na nenge ya plateau azana kata kisasa to sala direct na crédit na ye na makambo na ye mais azane simple pe ka lokola yo vérité wana o ya lobby pasteur keneka na moi 2 minutes vite fait à capter yo mo avant na loba na ngate na loba na sima mutu parce que ngana na plateau yo pese rapidement ka introduction loba ki ona ndenge ozomona sens
il y a bino ba pasteur bote ma malamu mais ba so bino ka ndeti la personne parole pasteur na personne parole pas yo kayo à répondre yo na likamo na sengi vite fait merci pasteur Akisasa vous avez bien nga mena répondre yo ne répondre parti au loba ki wana par rapport ya bandimine ba okemba comme ça na nenga wana ya pas capté merci na pesi merci na pasteur na pesi merci na pasteur en fait mot là en fait mot na yebi donc ça dit que très bien wana papa ça dit que bateau en fait bon on papa c'est que pendant ni maka ya solo vraiment mais le problème est nini grand frère na parti makambo nazoloba na bino sikoyo eza makambo bino ba diaspora nde kolanda ba chaîne na bino mingi parce que prophète Mola Mutu ateya laisser partir mon peuple yena mettre tour en bois baleka na ba plateau balobela laisser partir mon peuple na lingala lingi koloba nini botika peuple abima wapi abima na l'église donc ça dit quoi tozo ko s'enrichir na bateau baza ba pauvre tozo ko s'enrichir na bateau baza ba pauvre or il faut tala bandeko nzamba azalaka banki te jésus akufa na ekulusu te mpo na bato bazwa mosala yesu akufa nanu na ekulusu te mpo na bato bazwa mabala yesu akufa na ekulusu te mpo na bato bakende poto mais jésus akufa na ekulusu mpo bato bazwa bokonzi ya likolo raison akufela nanu na ekulusu yango wana mpo na bato bazwa bokonzi ya likolo c'est-à-dire quoi soki okende na bavillage natal na biso ngai naza mwana bandundu okende na bavillage natal oke koteya bato bobongola motema mpo bozwa libala baobenga na yo parce que na village natal bayebi ke mpo moto azwa libala ifo moto alona ifo moto azala na mazipa donc liloba ya nzambe ezalaka mpo na classe moko ya bapauvre te liloba ya nzambe ifo ezwa kushe nyonso c'est-à-dire bariche na bapauvre na kati ya makambo ya nzambe merci papa nanga pasteur na kati ya makambo ya nzambe eza na bato oyo merci pasteur malembe tika ena nasilisa azoloba makambo moko très capital non nalingi nde topesa ye chance na plateau aza na prophète mola wana papa mpe na zio mpe leve nalinga respect pa nayebi ta na ye te nani logique en fait moni dimension akei wana tanke papa yo moko osantiki ndenge nini na kati ye mpo na émission ekende te parce que eza émission eza r te mpe eza r este tozala te mpona dc te azoloba tellement bien donc azoloba bien mais akoloba kaka bien parce que tokopesa chance tobimisa ye mpe na poto na baprophète awa toyeba nde tokadre baémission ensemble na plateau 4 personnes 5 personnes mpona okota mpe na palmarès ya bapaster ya bien napesa parole prophète. Oui, merci Papa Pati, merci la pasteur. Alors on a sepelé. Normalement, il faut comprendre il y a différence aucune église n'a cause à l'église. Et là, la mouton sous à l'église, il y a mon nom comme église. Amen. Donc pour mouton comme église, d'abord il y a procédure. Et si on comprend le langage, il y a pasteur bien, vraiment, on a béni Seigneur pour le langage. Merci papa, merci. Pour yambakaye souté, pour tobala, to yambakaye souté, pour tout son voiture. Yangozo mon a Bible lobby, mon peuple périt par manque de connaissances. Oui. Yangwana, ozomona na église, tozana ba homme animal et belé. Oui. Église, okende kosambela yango te sali mutu akoma église pour mwana na nzambe. Donc, yango ozomona tant toloba homme animal c'était païen. Aza mutu oyo nano arencontre nzambe te, ayebi mpe nzambe te na vie na ye, Yesu nano akoma Seigneur a vie te. Donc mutu wana akosala 10 ans, 15 ans d'église. Aza toujours homme animal. Donc, ce qui est bien, il faut moutou attendre dans l'église car la localité, mais moutou il faut comme église. Parce que dans l'ancienne alliance, moulimo abandon fan dans la arche. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons lobby dans fan dans la koyo,
bato batongi te na ofanda na ndako ngambo na tongi yango wana bible elobi eske boyebi nzoto na yo eza temple ya saint esprit donc il faut mutu nzoto ne d'abord ekoma temple ya saint esprit il faut mutu akoma église ya nzambe donc na pamboli nzambe par rapport ya intervention ya pasteur merci papa merci papa eza na nzela c'est que merci très papa important merci père bakendaka église mais bakendaka epai ya nzambe parce que la différence qu'au-demeurer l'église n'a au-demeurer pas nzambe la parole merci, dit si vous demeurez à moi ma parole demeure en vous et là oui merci papa on s'appelle l'église mais là comment demeurer pas nzambe et parole là le pour demeurer la vie or mouton parole et comment on demeurer la vie comment qu'on vivre la carte à volonté nzambe comment à cause de la volonté nzambe c'est-à-dire homme animal a demeuré pas nzambe et on demeurer l'église donc homme animal aza mouton azo vivre sans Jésus donc on a rencontré nzambe te on a aimé l'obate yango zomona nous sommes au temps du soir nous sommes au temps de la fin on a 4 temps du soir na 4 temps de la fin eza na bato ebele balingi kokende église mais balingi kopesa bongo epai yesu te donc oyo eza important mutu kaka kokende localité il faut Jésus akoma seigneur ya vie ya mutu mutu fo alonga homme animal akoma homme spirituel. Merci beaucoup. Nazomi na place sur le biais prof parce que beta moto ya mona ki ngana pasteur na kini nazara entouré na ba homme de Dieu ya ba haut niveau. Ah ya pati. Mona solo surprise ya. Na go bengo na mtata na sero. Na go bengo lo moto sa o kama na yo. Alu. Oki langa cha lobi atenya na moto. Yomoni ozongisi esprit wana. Oh parce que mi ba comprendre le tino lobi prophète abaki bien. Na kini na minute oyo tous les ba parler ya ba pasteur ba che ba riba ba che ba ni ya neti et comme si c'est très mort boy tu vois non ba ka ba ni ba souci ba ko libérer ba mais yo na awa qui en fait mon na za awa ana salle on a fait futa ça solo faut ba ndimba sa nini ba cha mapwa yi mo che kwa ça le futa mi mais yo pasteur ba ndimba so ko so mbongo nesi ya mabonzi ya yo ba dimi ya yo ndako to bongo me ba souffrir pasteur. Prophète, il y a parti, excusez. En tout cas, pasteur Nzamba Pambolo, il y a parti au tout le belo mot tellement important. Bande ko bota kenga na nutea, na nina le belo ko mo ko na bi ke ko cha trouble na mutu ya batu. Pona ngai, na komo traiter bandimi lokola ba bourrette. C'est-à-dire ba bourrette, ba ko servir mutu pona ko tonga ndako. Ba ko servir mutu pona ko cha ba karo na ndako. Mais tant ndako ko sila ba cha bourrette libanda. Pourquoi? Parce que lelo bato to travailler na bango na l'église bango te mutu bazo remplacer lobby mais bana na biso nde bazo remplacer parce que ya grand frère na nga parti ndoza na plateau bongo na loba ke makambo na za makambo nzambe to ti ko sa je ko ya pasteur na nga ba route na saluer à passant ba bandi œuvre na batu mais tangu œuvre na sili a temple na ya tango tabernacle de Barout longo na tabernacle de Barout na français tango na lingala lingi koloba nini elingi koloba ndaku ya baruti ya ye ozo comprendre ya parti ngai une église lelo grand frère na ngai kanga na boyebino na kati ya Congo soko ye na minute oyo niveau ya l'église yo komona na Congo osa crise avenue na bino ko bando vanda wana oya okute komala mususu avenue moko na wisi église si réellement que to sambela nzambe ya solo wisi église c'est ça on a le parce que TV a passé le temps il merci on va essayer dans prochain numéro malembe prophète comment les camo peut au terme mingi il y a idéologie tu vois non au moins on a na mingi ya écouter micro au moins c'est que yo menene il photo ça les na population ya rapport over na plateau pour na ko voilà. Non, Yoko, très bien. Voilà, parce que la dimension, yo, parce que vérité, parce que combat, on a pas tenu yo. On a comment ma case parce que façon de roter ya, au lingarate, balengisa yo na ba to ba na diboso parce que ngana yebi mana mona mukie na matete. Otea, mona muke ba never biza na matete na ba sanzete ya commune na biso matete taka matete petit mona muke ate anja
pour petit dans la prophète mais allez qui na âge mais na pese honneur parce que na li mo ça nzambe prophète mais na yebi na bandi yango mwana mukie c'est le la poli ce que keneti prophète nani masalanga nani prophète sacerdoce et ratarate tu vois c'est que kasi na la vérité parce que na makambo kasi na mwana matita makambo tangami na lingeli tous les grands frères na yo na bengi boy c'est pas n'importe qui prophète à ce livre na poto à ce livre na poto faut te passer un respect azo bunda kalate to banda na ye makambo ya ba film na si NG4 esani ni e produit yango même si na kini pe ba rejoindre image ba tini so koto tunelanga pasteur question biso toza bana oto ye na excusez biso toza bana oto ye na makambo nzambe na sima na bango toza bana oto ye na makambo nzambe na sima vraiment tunelanga ye question tangu ya bandi makambo nzambe soki leki ne ya mwasi alingo bala pasteur ya kondima bala pasteur parce que na moment bango bande na moment oyo bango babande makambo nzambe moment oyo bango babande makambo nzambe bapasteur bazalaki bapauvre bapasteur bazalaki na mbongo te pasteur ozoseke oyokia papa na moment oyo bango babande makambo nzambe bapasteur tunelanga pasteur tangu ya bande makambo nzambe ezalaki soki azosambela na kati ya ndako ndoki azoleka likolo ndoki akwei tuna ye lelo na kati ya Congo prière bapasteur ekweyisa so badoki ndoki mpe nauti likolo akwei tuna makambo na oloba tuna ye papa namoni photo nasi essayer tana commentaire kuna na moi photo chité en fait un peu ces paroles oui normalement eloko esengeli to retenir eloko esengeli to comprendre d'abord moment où église ezotraverse ouais elobi bafils ya Isaka bazalaki na intelligence na connaissance ya rediscerner temps d'abord pambola yo bana nzambe église ya nzambe il faut tozala na connaissance ya kodiscerner ya koyeba moment oyo parce que au temps de la fin Jésus-Christ revient bientôt mais toyeba kozonga Yesu par rapport ya basine amen parce que basine ya temps eza lokola bapano oyo ezoaide conducteur ayeba esika oyo feu rouge mpona telema tout à fait esika oyo mpona tambola donc eza moment oyo vraiment eza moment moko ya confusion eza moment moko professa nzambe ezosaccomplir il y a des choses même de prier des fois s'accomplir amen amen donc amen chapitre 3 verset 2 pour comprendre les réseaux un super azali na saluka pasteur moi démonstration du niveau senti oui aux NG4 la foi était à ba thème parce que faut y beloko moko na kati ya temps de la fin toza na période moko tokobenga yango période alors vous avez très bien leader très bien pasteur très bien moi m'appelle yo tout à l'heure réseau moi perturbation mon cœur d'accord merci vous comprendre pour faire ça qui tout possible comme ça il va toujours j'ai sali moko pasteur nyonso tous ensemble je salue par rapport zaki lo moko fokaka tokena oboye pasteur nasi prophète allô papa oui allô oui donc dans le bas dans la période de moko on avait une période d'apostasie. L'apostasie c'est l'abandon de la foi. Voilà. Ouais. Apostasie, c'est l'abandon de la foi. Quand apostasie,
eye na bomoi ya mutu mutu akomaka egare apostage eza nini mutu azosambela foi na ye ezala sopa yesu masiya te foi na ye ekoma na eloko moko boye miso paya c'est-à-dire apostasie c'est l'abandon de la foi ozomona ta oyo bato ebele bakoti na apostasie mais ce que je dis le Seigneur quand Elie alobi atikali ye moko nzambe alobi il y a 7000 hommes réservé oyo bakumbamela bale te na moment oyo bato bakumbamela bale eza na bato baza toujours na sa makolanda neti na moment oyo eza na bato misu bana intendance eza na bato misu bana mangengenge eza na bato misu bana na chambre bazoprie nzambe donc c'est important si elobi dans les derniers jours diable okota même l'église pour ascension eza possible akoséduire même le zéli donc eza moment oyo bana nzambe esengeli tozala éveillé ne faut pas komene vie chrétienne à distraction donc vraiment il faut kozala sérieux na nzambe il faut kozala na connaissance ya temps oyo tozali eloko nakorappele biso je reviens bientôt il faut tozala toujours prêt par rapport à tout ce qui est passé dans le monde quand l'écriture s'accomplit il faut mettre l'intention dans l'église chrétienne donc pour tout ça donc l'église pas bien dans l'église parce que les gens moyens de se défouler pour toi dans la ndenge de l'église mais pour qu'on rejoindre qu'on répondre des questions il y a Moussa Nzambe le pasteur ngata on a baillé sur des photos comme la voiture voilà du merci à moi pour le solo lit on peut essayer de voir il y a pas ça on va l'autre à pas on va munene et en plus on va se présenter la famille pour moi na bon pour des mois daté parce que avec il a fait dire mon côté mon côté autant la bonne mais moi la tout on va dire parce que on a la plus malheureux oui beaucoup plus on est au théâtre Toemba salela moyenge bene awana se litomba na lola salela moyenge bene awana se litomba na lola donc osali ya noka nzambe litomba na yo na lola lelo nzembo wana na baeglise na biso ekoyembama te en plus beaucoup plus on va dire au théâtre mingi na bawelite na baeglise parce que vous comprenez que les bandes d'église sont dans la bateau, pas na pourcentage. Vous allez vous faire un bébé, perdu comme même à Bango, on a besoin de ça. Beaucoup plus. Prof, on a quatre signes de pas en tout cas d'être cité. On va poser aux questions Oyo parce que t'as qu'avec respect Oyo na pesa kayo Oyo pesa kanga na si na projet Oyo toza nango ya ba film na moni ba branche mingi na zongo ningo lobakana ninga lobakana moni bozana même vision ningo lobi na kala yo motala ka chemise lemba nana nga olinga yo fezaka mama atera na mama atera matembele na mona matete tongo na ba vérité parce que na mona stock zo ba pasteur na otu na pasteur matete na chemise o ana chemise les amis de kamba ani papa on comprend mais le lot c'est qui là bon c'est qui pour faire c'est que oyemo na loba c'est que oui, c'est que beaucoup de choses. N'a rappelé, c'est pas moi je rappelle d'abord, c'est la pasteur qui va rappeler Bisso parce qu'il y a ça sur le terrain. Voilà. Avec les sur le terrain. C'est que pour notre souverain, pas ça, profa, que vous soyez dans la police, merci papa. Protéger vision Oyo, il y a Sika. Et on te dit qu'il est là et la question dit qu'il cala la bino. Pour faire tout possible, vos hommes savent que l'eau. Et vous avez 100%. Mais heureusement, là, parce que ça, il est en Zambie. Quand on a préparé une émission, on a bêté, mais on a bêté la science mususu. Yo, c'est tout. Ma question là, na ko pèse sur ma plateau, na si na ngato solo là, et pour faire. Aza même to zoé sur na carte staff, wana bureau mutu ko yebisa ngai, est-ce?
na banani pote banene ni parce que ba vérité na yakini ni toza awa et ça branchement pour na pe oui le coup nous ya nzambe e mata mais yepé to ko tsaye na kati ya France ba pese pe moi paiement ba pese ba chemise pe moi banini a se fait paiement so ba ko changer plus tard. Bien sûr naoyoka. Parce que na sepeli au confirmer aux ondima na zone na likamususu ya suka oto nga to bete pato chité profa yona lo loba ba ya loba likama lobi ya ndenge ya pasteur Fati asa président Fati a bon so mboka te bino ba toma ne bon so mboka ça ne bino ne bon so mboka parce que la kala ba chemise ya olemba ba pantalon elemba ma papa bino de katana yo ba puka ndaba ni ba ya ne diyo on va pas na mokili ya musique là yo te ko on a dit chauffeur à conduire yeptala non avec les câbles azana les câbles parce que si les lots aux alaga na bonzambe oyepe poto net aleki na makobati mo boye so la ki makasi te mais ero da double asa presete mais posé nini nzambe au moins merci de solo là moni azonga toujours ya parti parce que grand frère azaka grand frère ata ça mon sala nzambe ngapi na star mo ki mobile mais na pe humble devant yep c'est le respect wana yone bonzambe tel stéréotypes na sepeli Jimbo Fosa commis à des retours des stéréotypes na katia ya musala et ça bien parce que ça fait plaisir bonzambe ya mwana parce que amoni mutu azomu na kati ya papa na ye azo na kati ya chaîne na ye na makola c'est que valeur ya mapesi na si bozala sala nzambe bo comprendre na lobo c'est que vérité ya mutu mwana ngapo na ngai na émission oyo na saisir pour la top plateau c'est que patron la chaîne na so vérité le directeur bureau na ngai ya ngo ozo mwana ba komanda ba pele mais comme bazana na vision na hotel mais là ba dessus ba Rolanda vision émission oyo ba commenter comme ya malembe de on comprendre oui vérité mais to solo li un peu large na ba comme ça mais là to ya na ba question réponse est-ce que na ba comprendre na ba thème surtout pardon na bi ko ya na système ba thème oyo ezo déranger quand même société na biso parce que omoni kokutana na batamaye le boye bato bazoloba vérité na likama nzambe eza grâce ozomona donc biso bato tozo comprendre que non baza na nzela malamu il faut to protéger bango parce que bokili ekoma matérialiste omona bato bosusu bakendaka na baeglise kaka pasteur nanga aza kitoko pasteur nanga aza na mbongo mais azo comprendre na ye bazoteya ye te donc biso oyo tozo comprendre vision ya nzambe il faut to protéger ba oyo bazoya na vérité ya nzambe Mamester, excusez ma mester. Le problème eza boye bato bazosala ke batei bato bazosala ke pasteur babeba ezaka bandimi. Voilà. Pourquoi? Parce que bandimi ya lelo bazolinga bakabela pasteur mbongo na kata stratégie. Napesa exemple ya Bible Aaron azalaki na besoin ya kosala faux d'or te. Bato baproposaki Aaron asala faux d'or eza nde pesa. Napesa exemple facile. Exemple facile eza boye. Nde mama Esther aza bongo naza na problème ya baffle amplifié ba baffle moko na posa na bandotier na babalabala. Donc soki na ebisi ye na pesa exemple mais exemple ngo eza bongo. Soki na ebisi mama Esther soki na ebisi mama Esther mama sunga biso sombela biso baffle. Okomona mwa lanterne moko boye. Akoza nango pa lobe eza te. Mais soki ba ebisi ye nzamba otalisanga dans 3 jours okomona nzamba lobi nanga nzamba lobi nanga oyo mona ke mbala moko il faut pesa ofwani ya âge na yo lokola lobi na keti ya l'église mona lemba na ke kokuta bato bazopesa bazosomba bacercueil ya bayini na bango donc moto ayinaka yo sombeli ye cercueil soko olingi pardon. On est manipulé. La vérité à moi. Wow. Moi, c'est la vérité. C'est qui Grafo na nga parti. Tout le pasteur azolanda biso bisika azolanda biso.
est-ce que penza nzambe basalelaka ye publicité te nzambe pena oyo asala likolo na se donc c'est-à-dire que ngai nde naabona prophète nayebisa bato bata maladi boya bokomona jour tel mais soki nazobenga bato mais saint joseph ezaka awa na place nabenga bato l'église na baluki kaka na nsima nake na saint joseph nasambeli bato babiki mama yembo eza na nsima ozomona ke grand nanga pati ozomona ke lukuta parce que si réellement nde toza boye paster eza na bato asambeli zondo zela malembe zondo na biso na chaîne moyo na kokunda yo baba grand frère nanga pati nibona wafulelo olemba grand frère nanga pati zamba pambola zamba batela liboso na poto sobe kaneleki na denga association to cholo pe makambo obeti na tu obe mbona pe amona na ape wana ko kanga na report mama ste wana ko sa crise na report eza mokili ya nzambe oza na droit nango zamba pambola bino grand frère nanga pati totika de mwa minute tika na loba grand frère nanga pati grand frère nanga s'il te plaît passez là passez là pofa moni makambo botika na kini otangami botika bakilelo mo ya kini osaki ndeko moko alobi plateau elengi mposa bolongo eza te ndeko moko alobi plateau elengi donc mposa plateau aoyeba te ozomona epofa omoni merci na moto wana apesi ye mbote voilà ozali jikape ambiance ozali jikape pofa sambla pofa pardon na la doso na kulisi to changer idée te o na lo ba devant TV tu vois non to PC na ma chaise parce que azab na merci beaucoup parce que bien sûr moni ki lelo o biso lingi pe ya parce que pofa yo terre na mikili ina ndenge mona poto kini te yebika kini ya ba greco na ba tous les jours greco yo ko yebi greco c'est pas yo et là est-ce que ko sali ba tom de Dieu na kini on va linga mutu asa nesa za université asa be chimiste c'est logiquement mais ba passer ebele oya kini na yebi même ya kala ya za ba spi ya ba passer la kala mais ba passer la kala oyo ba ti lero na kini oyo andima na ye nzamba pamboleka na bandimi mais ayeso bandimi vérité opesi ngambongo te pona prière na sembela ki yote okabeli parce que chemise pour la semaine que c'est coupé ça non raté basa ta qui les petits lopé bon il misanga na ko misate passer la foi sur la foi hein oui de la foi bon il misanga na mona yebe liboso ya galère mais sikoyo ana galère te mais eki na mobungu mukie na kala o kana za mwa mais là na moni sikoyo ba vérité kin o yemo mona moni bati ba poto ni pasteur la ka poto a senti na poto to lenga pasteur ti parce to ba pasteur awa o poto to ba nzalati to ba connecté plein to sala o la poto qui ça te mais et loko na comprendre a oteya siko na conscience ya alingi na été aki ba ministre moko boye mokoli ma pesi mbongo parce que asemela ki parce que akomo banga kufa na yenza mautula te ba vérité na moni pasteur moko na kati États-Unis anotera toujours badim yona ake passer des délivrances parce que nzama yebisi arrêté surtout ça ni recouf osenga sudi mbete osenga sudi mbete pas parce que yera toujours yo la bi photo tala rasiko monter o yozoloba na o pauvreté il faut bateau na poto tout ça ça mbongo tout ta salle parce que ça il te sommité ça ya bodo loué c'est différent et c'est la peine à monter ma malamu est non pour la nuit tout ça mais je salue moko bien andonga la horta merci beaucoup nata normal ce qu'on a place wana na kisasa ndako moko bo futere so yango 200 na 300 dollars oui non mais ma bonne déjà il est sur 5000 ce qu'on passait le maman 40 veste ou jeep ce que serment souffrir à ce moment on va linza ma kosala ce que là ça va kande wana Congo yango wana pourquoi pas créer na église minemi wana comme yo za kuna to ko chape l'éclairer na biso ya kata chaîne
Tobine to kinango, tobine to solango, oza plateau, to solaka kilelo ya ki pasteur. Prophète na zone na pas na yo parce que au seki trop. Pourquoi seki? Na ma vérité zo lo ba za alors cause. Prophète. Tu es conservateur prophète, le wana pardon parce que même so na Denis les. Siko ya biso siko ya ici cadre. Benzondo, parce que la matin fait n'a déjà autant les n'a pas de l'émission. Puis n'a bien dans cette émission là yo d'ici 2 jours ah. Pétage. Pétage, ben on a bien la Pofa, mama lobi on a bien au senti bena qui kala et ils ont insulté, ils ont ramuqué na bateau ba vérité après ba comment c'est bango. Pour na yé européen c'est conseil ni atika la bongo. Oh le PC de fouler comme na manda mambo on est donc merci vraiment ya parti. Merci vraiment Yapati. Merci pour le loco au YBC Pasteur. Faut faire ça la parole. Oui, on a beaucoup conseillé papa, le pasteur, normalement, ils ont bien pour prêcher la vérité. C'est important de prêcher la vérité. Article a toujours la Bible, mais Abima, les bandes de parole. Merci. Donc, nous sommes là, à Salango, conformément à la parole. Merci. Et il fallait tout est à la bonne gloire à Dieu. Parce que nous sommes là, il faut rendre gloire et pas Dieu. Oui. Donc, à Boloba, ils ont la bateau belé. La débicho, je crois que je parle dans Bango. Babicho, na posa, bazonga na sama kolandambe. Amen. Donc, je crois que vérité na biso et l'omolabatu na présence en dame, mais au contraire, et pousse à présence en dame. Parce que d'abord, vérité, c'est une personne. Vérité, c'est une personne. Il y a moi même dans le domaine de la délivrance. D'abord, la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ce moutoyer, bien la vérité, c'est peu difficile à la délivrance. Parce que vérité, c'est une personne. Vérité, c'est Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, c'est bien. Il faut qu'on ait agnon la totalité. Balier agnon, parti moroté, non, partout, c'est Pessara là, c'est Pessara là. Comment, na Fambolizambe, on a un message, vraiment, et là, on a un accès sous par rapport à conseil et pas pasteur, Bible lobby, j'ai d'ailleurs Camerounais qui va euro, bazo koya, j'ai d'ailleurs attaqué, bah moi t'as dit Seigneur, pourquoi les zéros tombent? Parce que ils ont un message. Pauvre, ngala boyango, pauvre, ya tombé bangote, mais il y a une minute oyo tika, bah, grand frère, petit frère, tout est raboyko, ah, yo vous doit dire na Bible na yo ke matemaki na, ah, maman changer avant. Si la vérité, oyo, et ça qui est le excusez. Trop, c'est trop. Excusez, papa. Excusez, pasteur, excusez. Pasteur, excusez. Pasteur, excusez. C'est là, il y a ce relevé, parce qu'il y a ce cas. Parce que dans des fans, il y a des fans. Merci, papa. En fait, normalement, le pasteur a l'intention de attaquer ma pasteur. Ouais. Ouais. A l'intention de langage de attaquer ma pasteur. Donc, c'est avant la carte, il y a vérité, il y a Amen. Amen. On a cadre, il y a conseil et avertir à Moutou. Parce que Moutou a il y a peine à piège. Oui. À rester toujours la vérité. Oh, les agras les lobazab. Sinon, message, ils ont vraiment bien, ils ont fait clair. Parce que, oh, les agras clair, on va interpréter à moitié, on va expliquer à moitié. Donc, les pasteurs, ils vont avoir malade, ils ont dit la vérité. Parce que la parole est même, ils ont vérité. Donc, il y a voilà la MBC qui est, a toujours la vérité, voilà. Il y a mis balé, bon, même si on a dit ça, la thème, c'est sur l'idée, il faut la battre là, comme dit ma grand frère. Ah, comprendre, merci. Merci. Merci, mon va parti.
pour l'opportunité pour Pesanga chaque fois dans la chaîne de Bichot SG4 et la chaîne pour la Bédi et ils ont pas pour la bas en Nzambe Belé et ils ont pas pour la vraiment corps de Christ vraiment Nzamba Pambola yo Pambola yo moi sinayo vraiment Maman Sandra il y a pas soki mobile za makasi c'est na simana na moi moi za makasi donc dire que vous avez que Maman Sandra a makasi Maman Nzamba Pambola ye merci leader merci na Maman Esther hein Rodriguez oyebi na coupe ça fait gagner papa Esther Nzamba Pambola yo soki roi achandaka décision il a fallu Esther Ozala soki Ozala était par de grand Soukawapi Merci pas. quelle grâce moi si wa go buka mabolombo Nzamba salo bolamu merci na pasteur Merci, na papa. Merci beaucoup. Merci. Merci. lokola batonga ndako na mokolo moko te so totongi ndako voilà c'est ça ebukana Merci papa. quotidien tobebisa nyonso malamu tolobi tout à fait donc Merci. na vie na nga makambo nyonso ya malamu tolobi totika bato basala analyse na bango tout à fait et après Amen. tozonga na message mosusu merci Amen. c'est celle on a reproposé bureau merci bureau Merci. bureau capté merci na Merci beaucoup. to so na kata bureau merci pendant na intervention ningo le bureau yo na s'appelle pasteur déjà to lobi ba capacité c'est une mission professionnelle Merci. va passer ben ça va bana ba kombo wa parce que teti na le monde na ko bikotini gae ba bamba na tisigo papa na kosi on a besoin de pas merci na munene lo ba mingi te ne musala kamo aigle papa ayoki chana munene lo ba mingi te mingi ba yakite ti a patika ba mo na nga yo be nga sa le promotion là on ça va vie on ça partout on ba nité bana 2013 ou 2015 on était teti ha na mo na nga sera émission na yo na ko ben na final bu mo pele mo na sona papa na ba sameli nga wa pe na nga peut-être d'accord ba ko ta bonne église là on sera boye si ma suite parce que na pena ba to sameli na pona nga ba concert nga on a mis au bureau to sura awa na émission de clôturer awa nga lobby il y a déjà parole à Moussa dans Zambé parce que un prophète ya monaka makambo nga pe na monaka Mot de circonstance ba moi suka wana. yo to suka na yo mais yo to suka sina ye pa na kite ye pa na kite to so après faut pas battre na yo pe na ye faut pas battre na yo pe parce que Ba moi kama messe. Ba moi kama messe. Ba moi kama messe. Ngana tigioti ngana ko dese de bioti. Oui. Voilà Nasir Oki conseil lobby chana munene solora ma frère ma master yemo azana pe amoni yepe lobby mo de beki na yo na ça qui tout possible même yemo azana ça fait deux fois per an sur l'émission na bien na salaté faut azala carré c'est que amoni na ile mutu oyo parce que ya chaîne ya munene papa na episode veto na lobby chaîne na bimise belé na zo na formé belé papa c'est ba bamé na Paris awa moi là na chaîne mo belé la comme na yo chaque émission au coach yo chaque émission au coach c'est aussi chaque émission au coach papa ya quantité on a le but Oui. na le bogo to ko to manda ko même shooter ngada na lobaki yango avant ya coach oui ou non Oui, kolobaki. à lobby c'est que on va paramètre lobby il y a déjà ma sous question c'est belé c'est que to manda ko malembe c'est que ba c'est que nenge esther ba secteur c'est pas de super ba secteur photo tika image tout naka moi c'est même yo mo pe o panzaka ya nyonso il y a des gens non tous les jours panzaka voilà ba panza ba Hollande ba to ba crédit ya poto ya kini te kini mutala ba crédit ba 20 minutes kati parce que o ba de ndunda matembe awe to ça so ba to ine na ko vana pe boina na nyonso passer mazana alibika pona lobo pona nzala mais là ba mona sikoto précieux espace pour yo pe bat na yo baza pe brancher na chaîne Oui. on va soutenir yo pour nous le yo taquer ça boss
na moninga mutu te po finga nga o critiquer nga petit libonda ça fait 11 ans chaîne existaka katare ma mekaka boye to bunda awa bango moni wi ba mo bunda wana bango kongo mikili bango wana balala bana nazo so fait na mono chano to bunda ba facilité papa ko ça c'est une photographie par la facilité habité yo ça kana mo sinayo yo lingani olingini o tali bonna si ba na wana vérité ça vérité nza malola asali comme nenda nga la musicien star na biso parti di bonne c'est na poto ba ko luka na mene ya ba ba bina chakuli bonna na za kama na motute na star ba fali ba tala ngai aba na nga luket na nga ba buro ba na ba vérité c'est que nzambe to sambelaka nzambe tala mo na yo Esther na bimisi na forma ngamo tayo c'est la soda mon andimi yo il passe à bonne na plus à loba mais na moi déjà andimi yo na fait ces paroles il parle à clôturer abord ba très bon après ça boto ça finition émission na biso pour tout ça merci En tout cas merci boss Paté de Bonance, merci ba la biso NG4 Cadence TV, merci pasteur ba vérité ebimi awa malgré que nazalaki moi motu likolo mais nazakola nango déjà na musala tina koma na ndako donc esali ke nzamba pamboli na kota donc ndenge boss alobi tokosala ndenge wana tokoprogramme vraiment parce que eza makambo ebele ezala biso toza na poto ezala bato toza na Afrique tozosala ba erreur ndenge moko donc toza na besoin ya bato nzambe avisitaka motu na ndenge na ye likambo ta mosusu yo oyebi nga nayebi yango te ntango koloba ngo todevelope yango alebi biso nyonso tozwi bafruit na yango donc voilà nzambe apambola libota na yo ozala bien santé na yo ezala bien tozali awa mpona kose soutenir donc voilà on est là merci na balandi na biso ya NJ4 et puis à la prochaine émission nabai déjà na banobwaka bato pamba boye te nga mpe fo naliaka donc koloba ezalaka mpe donc voilà ou bien au côté de l'émission namoni ko partager wana na boaki donc na boaka so moté voilà bon week-end on a raison parce que to batimingi libanga eza valeur à moto parce que ça la facilité ça la plutôt dans moto les bado remercier yo tala boina si c'est important on to ba ki poto payer Véromichel courant ba matisi ba gaz ba matisi bilo ko le matisi neto sala musala bo ça pena courant ya pe ça peut temps nzamba so le kumu na peso parole au remercier bato ba sungara yo pe émission eko nenga ba profeta lobby obi manayo aweza ngo ya share gaya pardon donc adopena mais ça na komi kitisa kotala la vie pala ba vie yo manesi ba batalité donc ba batali yango na ba façon mususu parce que et là et moi ba tumi ba kopana te vie et ça vie mais ba personne touchée ba za rebelle ta personne touchée comment na ba l'équipe ba vie comment na ba oza sur 500 000 personnes touchées oh ba et touché bien sûr ou bien ba oya rotala après ou bien ba rotala na fenêtre parce qu'elle a occupé à quelque chose d'autre donc nous on est contaka net aussi donc quand tu et comme déjà ba 10 000 ba 10 000 ba 15 000 peut vivre déjà mais na boyozo mon ngote donc voilà merci beaucoup et puis important est ça que message est les cas tous à la 4 5 10 important que ba rotala et puis ba royeba vérité ni no lobby donc c'est ça le plus important. Pour te passer parole merci na batunyo so bolanda ki biso o bozuta ya kolanda biso grand frère nanga parti soki eza na mutu na kobwaka ezaka yo nzamba pambola yo bolingo oyo eza très difficile na mona ngo pa bato bolingo oyo parce que solo bako senga ngambongo engo za lebele engo kutenga cher mais na sepeli na yo premièrement pona koyamba téléphone parce que na bato baza na poto bakoma kobanga meme koyamba bapel na biso bandeko toza na Kinshasa donc soko moni mutu aza na ba niveau oyo ayebani azaka na facilité ya koyamba bapel ya bato baza na Kinshasa c'est que déjà za bolingo déjà donc sans quoi en plus appel inconnu donc oyambinga na bopete lobo solo nanga ina fait de 1 heure de temps na téléphone même bandeko nazana bango elekelaki bango na pesi merci na bato nyonso bolandi biso merci na bandeko nyonso boko partager pe o boko considérer ngai leki
famille yaya na bino napesi merci na maître Turambo Membatable mauvais à moi ici Kozali en tout cas merci pour na ba motivation tu va aider yo parce que na yebi na tindaki yo Turambo ya pati yo mobenga ya pati yo mobenga maman yo mobenga donc merci mon grand frère yo mobenga bisai donc merci mon grand frère il y a pas qui n'enda brutale parce que n'a coupé maman a commis na messenger a tenu rappeler mais la kinalité mais na robenga parce que condoléances donc wana grand frère oyo activer ngai wana grand frère oyo ayebisinga ki na loba vérité pona batu babika mama na ngai Esther nzamba pambola yo na loba eza ne lokote oyo mutu akoki kopesa mutu soki mutu activer mutu te eza ne lokote bref ane tuna bato bapesa bato mbongo na poto lelo bato wana bakoya na bacommerce mais soki activaki ye ango koya na commerce ye pa lingo sunga bato mosusu donc ya parti oyo osali eleki mutu apesi nga bamillion parce que oactive ngai c'est-à-dire bato batala nga mpe bato bayeba nga monde entier donc c'est-à-dire atokabela yanga $2000 $3000 elinga contribuer te peut-être nenga na koya na commerce na osala donc oyo déjà otindi bato batala nga otindi bato baconsidere nga mpe otindi bato basunga ngai mama Esther lisungi na biso lokwa bana na bino mpona osukisa eza kake towana posa message oyo libanda ya télévision toloba ngo mpe na babalabala donc toloba ngo na babalabala tokoza na posa ya radio amplifié baradio wana en tout cas bato bakobenga nga meme yo toza na bato parce que balobi avant olakisa mutu bolamu yo moko nanu fosala yango donc ya parti avant te ya bato bolingo ye moko nanu alakisi na bolingo wana donc okoki koteya bato bolingo te soki yo moko osala yango te donc ya parti déjà oyo asali déjà eza moko ya liteya mutu ayebi te apesi ye franc te ayebi ye te bakutana te bamonana te mais apesi espace mpe andimi ta na ye aperdre yango c'est que ce n'est pas facile eza facilité mama Esther nzambe apambola yo apambola libota na yo nasalaka publicité ya nzambe te nzambe nasalaka publicité te mpo ye nde asalelaka biso publicité donc bato nyonso baza malade bato bana baproblème bato bana basituation très difficile bisika bozali à cause ya message oyo nzambe na ngai arépondre bino na babesoin boza nango donc problème nyonso boza nango nazondimaki nzambe aza na capacité ya kosilisa yango oyo nakoki koloba yango wana merci beaucoup bacontact na ngai eza wana nzambe apambola bino merci. Voilà, merci. Lelo Tosuki Awa, na émission na biso bolingo zawapi. Les émissions sera toujours actualité et culturelle. Nessa Buno, qui n'attend ça fait 2 mois porté menangai et Kufaki. On a baki batunyo so o bozana biso ensemble na kata NJ4 et Cadence TV. Les chaînes o les actualité. Lelo Tosuki Awa na si Esther Otigens. Bolantulu l'histoire mokonzi toi-même omoni musala to sala eza toujours bien et musala otanga mi faut sérieux nenga to sérieux hein na musala to progresser encore un plus to sa chance na bateau bazana besoin bateau yo moni témoignage je connais pas c'est comme un valeur ta téléphone et benga mariage nous c'est comme ba benga nenga bateau surtout ba étranger hein ba 00201 ou comme na comprendre te bateau benga na niveau mikolo mais na obanga te parce que na mamutu musu abenga siko na Angola aza angolaise fimo bonne na ngayete ona ningi ko mami na ngai na mission na yo tu na so na no na tanga na comme bientôt docteur na tika na inane ozomona c'est que ba do benga partout Nzambe asunga toujours nasir merci na batutu o ba branché bo partager image bolanda parce que c'est belé na carte bo reçoit peto ko décotango peto ko pesa payer chance de voir la sous nasir o na bengwana de cultiver et émission na biso lelo na kati ya bolingo zawapi et toujours na bino ensemble merci na batutu bolaki branché et connecté merci ya on loba nde ya on to ke liboso soki maramba boza mingi au senti ndeni yo mo rester papa émission. Ouais, très bien, surpris même parce que naïba qui même pas hein mais vraiment à solo à solo ouais très bien parce que so tiki Tolali voilà c'est qu'il faut to préparer ce qu'on maintenant yo mo loba ki hein brique par brique pour tous à l'aise dans temps et à 30-40 minutes pour clôturer pour tous à l'aise hein parce que c'est un peu à développer pour comprendre et pas bailler
Voilà. Je crois, Yobika J4, et moi, en tout cas, chez nous, les chaînes à Gaïa, chez nous, il y a moi, à l'obaki, il y a moi, à ces plats qui n'ont pas été là, dans ce temps, de ba capture, il y a captaki, émission de ça qui n'a yo, na oya ngai na Sandrine, hein, na mission de pas de capteur, on dit que abonné bandaka na chaîne, na courage, ayi abonné bandaka la, et puis la chaîne, ça y a yoté, PDG, et la chaîne, il y a biso, on peut. Là, ça a la raison. Si, il y a la raison, voilà. Si, là, voilà. Normalement, ils sont valables pour toi sur la ligne. Voilà. Nasi, namuke oyo ya lobby, ya wana ne ça un peu courage, il y a ko soanaye. Si tu bien qui opé, tu sais qui oté, ya wana ki na lobby bo débattre, tu vas comprendre to vivre na biso na J4, eza chaîne oyo boss ni biso, bo beso grâce, nasi ba partir sur soki bona besoin makambu, bo contacter ne moninga du courage. Pour bagater parce que mais il faut tout passer dans espace tout parce que ça sur le terrain à tout monde au juste au monde té à tout monde au est solo au est des comme une foule té vrai on a parce que qu'il est là on et à qu'il est là autant mis tout l'internet il doit après la cimetière koloba té au est biso on a 4 heures tu vois non moi c'est vrai. Merci beaucoup on a tout vous qui branché la J4 et Canon TV. Merci. Prochain numéro. Si là, Nassir a un courage pour nous démarrer dans le CBL, monter mes équipements, Nassir beau pèse sous chance. Dengue sali yemo kodimbo fosa le molobi, na sebeli, nous avons là dans le coup. À bientôt. Ciao.